Très bien. Allez. Mbote Nabino, Balandignon sur Bosolo Télévision, Bosolo na politique officielle comme programme. Le seul programme qui a une audience très populaire de la République est Bosolo Télévision. Même dans la classe, Baebi Ango, Lisolo, Bosolo, Robombe la moto, Tebato, Nyonso, Baebi Ango. Betela, moto, Kabali Solo, Babinda, Mogote, Sambo Solo, ordinateur, Mogote, Sambo Solo, téléphone, Mogote, Sambo Solo. Bozana Uvira, bozana Kalemi, bozana Butembo, bozana Beni, na Ruchuru na Masisi, bozolanda Bosolo, bozana Bukavu, na Goma, Mbote na Bino, batu bazolanda biso na Lubumbashi, bozana Kolwezi, na Likasi, na Teke Fungurume, na Pesi Bino Mbote, bozana Bazuwele, na Otuwele, bozana Mbandaka, na Bondo, na Buta, bozolanda biso na Yangambi, Mbote na Bino, bato bazana Kikwit, na Idiofa, bozana Songololo, bozana Chikapa, bozana mwenedi tunanganda jika Mbote na Bino, bozwami bisika na bisika ezala na Kinshasa, bozana komina Bandalungwa, bozana Kingasani ya Suka na quartier ezala komina ya Kimbantseke, bona na biso na route Mokali topesi bino Mbote, bozana Njoko, bozana Daipen, bozana plateau Bateke, Mbote na Bino, na ndako Pembe na Maluku na lingi bino mingi, bozana Mvula Manenga topesi bino Mbote, bato bazana Pompage, bozana Munga Fula na Mama Mobutu na Sebo, Mbote na Bino bande kwa Kindele Kisenso na lingi bino mingi. Alors lelo tukutani isusu pour la deuxième numéro, mais émission ya mibale ekosala bino pasi, bokozala choqué. Ba révélation ezamo makasi na kosenga bino bocha mwa litoi. Oko kanga penda ku kanganda ku vantsa bana makambo koyoka wa ekosala mwa pasi oko chape maboko na mutubo eza makambo mwa pasi. Ne maintenez pas rigueur, eza vérité. Boyebi ke pona Bosolo nde boyebi makambo ebele. Tala musalo Bosolo ezosala. Otali na télévision, otali na Facebook, otali na YouTube, otali na Twitter, ezaka Bosolo. Soki Bosolo te. Bomoni ndenge gare centrale ezalaki na salité. Gare centrale wana salité, magorodo bazolela na kati, magorodo bazolela. Baleli butu mobimba. Baleli butu mobimba, magorodo eleke. Ekipe ya Bosolo ekei kuna. Tango bakomi wana ndoi na ngaza laki wana Israel Ntumba akomi wana nesikawa toko mabubatali magorodo na gare centrale magorodo bazo dingana tala salite ndenge ezali botala salite wana ezali na gare centrale tondi botala nyonso ezali na gare centrale ngana biyo nini ba reporter na ngabaki boyo kana ndenge ezala ke sala bino bien boyo kasikoyo bokoyeba ke Bosolo ndezo sala on y va. Une des places historiques de la ville-province de Kinshasa, la place Gare Centrale semble être abandonnée à son triste essor et perd du jour les jours sa plus belle robe datant, et bien que réhabilitée sous peu. Et sur place, l'on peut remarquer les bouteilles en plastique et quelques immondices jetés par terre, au vu et aussi de tout le monde qui fréquente cette place. À plus loin, l'on peut y voir un robinet qui fait jaillir de l'eau par terre depuis belle lurette sans réparation. Face à cette situation d'insalubrité à la place de la gare centrale, les personnes rencontrées sur place qui exercent leur activité se sont exprimées en ces termes. Donc premièrement, ils ont pas cité Mabé, comme on a mboka lokola Congo, pays nabiso, capitale où ils a capitale place Mokofar. Depuis 2014, nous avons un maï bimaral soit até par rapport à pays mususu okuta. Ça fait autant d'années maï bimarara kobima maï bimaral susté, ils a kaka ceux qui manifestation ils a ndé ba chaque propriété soit na festivité à fin de l'année mais ou soit ba kermesse mo isali makawa mais à part yango ba boakaka ba matiti tout ça donc ils ont une spécialité makasi bon le zaka que non ba kunzi batala pas dans la centre ville frontière pesa bien que ba to traverser sous penate mais tout le monde a cassé fête manifestation ba clôturer tout venir peut-être l'état doit comme bon va clôturer quand. Les Kinois veulent revoir la beauté de la place Gare Centrale et demandent au gouvernement provincial de penser régulièrement à ces lieux de carrefour en lieu et place de n'attendre que les festivités des fins d'année pour les réhabiliter. C'est ça Bosolo, kozala na l'œil journalistique. Bana nanga bazo tambola na nzela bakoma lokola batu babelaka. Ba journaliste ya Bosolo balalaka te. Ezala ke matanga bato azolukelema ko bimisa. Ezala ke na fete ya bato azotala elemani na kobimisa. Ezala ke na commune azotala bano ya Bosolo partout balandi tata na bango. Partout bazokende liso ezaka rabi. Qu'est-ce que je peux comprendre? Pourquoi esali boy? Bana na bazosala musala. Nous avons sauvé la gare centrale avec espoir que bako pérenniser
la décision prise. Tout le monde a salité, tout le monde a une gare centrale, ils ont quand même miro et bandeli à Kinshasa, n'andenge toujours le banandenge ba prince Zaliao. Na ba place na ba mboka muso ko mona G2 izalaka pa na biso zaka place mingi ya ba kermesse. Boti yango bo ponani. To beti tweet. Tango to beti tweet to condamner bisika wana. Na mona vice-gouverneur Jekoko Mulumba, monsieur 48 heures, à se rendre sur place, bino moko yoka Jekoko, soki sangwa zalaki te, bolingaki bosuka wapi. Soki sangwa yaki te, bolingaki bosuka wapi. Sangwa na biso ifo azala, po soki sangwa zate to kosuka wapi. Yoka vice-gouverneur nenga zoloba, soki sangwa yaki te. Bon voilà, tous allez le 40e, le 14 août 2022. Photo batindaki to monyango, bon toto tina batwa seulement musala moke moke, balongo di moi salité, mais to ça soumingi auto sezaka moke pona lelo dimanche, hein? Mais na katikati ya semaine to loka moyen tout ça la plus que ça. Merci na sango mokonzi pona ko dénoncer mboke za biso so mabe zali photo lobaka. Mais na nenga ko finga te. Merci. Vaut mieux servir le pays que de servir un politicien. Moussala toza ko sala yangwana, Bosolo a fait un grand travail et vous avez vu. Nous continuons à le faire. Tous sur place, qu'on dénoncer avec amour et l'espoir que les choses vont changer à travers les dénonciations. Nous faisons des dénonciations, non, ils ont caricaturé pour la guerre contre Moutou. Parce que si c'était pour l'argent, la dénonciation, les gens allaient nous donner de l'argent. Mais nous avions refusé de l'argent à maintes reprises. À chaque fois qu'on veut faire une dénonciation, mais j'avais déjà dit, nous devons aider ces pays d'aller de l'avant. Makambo bakolo émission. Mutu moko nazo leksa émission. Nalobi na vanda kimia. Batu bozola nanga na Facebook. Yo muto sabona na nte na Facebook. Nazo senga bino na Facebook photo ko mata 1 million d'abonnés. Na lingi toko mata 1 million d'abonnés. Kota na Facebook s'abonner kota musapi place wana. Finali kolo. Yo pe kota. Oko ma pe famille Bosolo na Facebook. C'est très facile. Kota na page ya Facebook oyo tokolo ba Bosolo na politique. Kota wana sabone. Na YouTube olandaka émission na YouTube nano sabonate. Eza lokola mondime yaka église. Nana zo batem. Kota koma membre ya famille Bosolo. Na Twitter kota kana kati. Vous avez l'adresse pour que vous puissiez l'information. Bosolo a fait un grand travail et aujourd'hui vous avez compris que l'information sûre passe par Bosolo. Sans Bosolo, vos informations pour que vous en place. Vous avez l'information, même quand les gens avaient annoncé Kabunda Zongi Nanda Gwepanaï, Bosolo a dit non, Kabunda n'est pas celui à la maison. Kabunda se retrouve en prison. J'ai vu même des gens m'attaquer. On n'est pas Kabunda za pendant que Aba lobi ngalabi papa. Na yebi makamuna zolo ba. Soki na lobi na noté. C'est que na zula l'information te vaut maintenant loba na retard mais na lobi à solo. To suki wapi. Kabunda zagi na prison et quelques formalités pour que na résidence surveillée. On me donne toujours raison. On me donne toujours raison. Et je n'ai pas besoin d'avoir raison. Mais j'ai besoin seulement de la vérité. Ondimi. Ondimi, c'est ton problème. Mais l'État est un facteur pour résoudre ma camp. Je n'ai pas besoin des gens pour devenir sango pour être sango. Nazaka sango ndenge nazalia. Waze kwa lobaki yango. Vérité, ça a besoin d'énergie. Pour yemo kwa ça déjà énergie. Dites seulement la vérité. Le reste, ce n'est pas ton problème. Dieu lui-même prendra soin de ça. Je vais vous donner les informations du jour. Na émission émission ainsi koyo eza la moi ba révélation. Et ko sala moi passi. Mais supporter en. Kotonga pété. Soko zo kaka côté sur ozui moi mayo meli. Zala moi likayebo apembo chepembe. Za makambo mutu na koloba ngaite. Olingo attaquer librement mais ko fingate. Félix Tshisekedi salue l'atteinte des objectifs du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Bintou Keïta a échangé avec les ministres de l'Intérieur sur la sécurisation des installations de la MONUSCO et son personnel. À Djamena, Félix Tshisekedi a dénoncé la manipulation dont a fait l'objet Maman Marie de Lessidé. La RDC prend la présidence du Conseil des ministres de la SADC. Tony Moua balancera la rentrée scolaire 2022-2023 en Nganda-Jika. Nouvel élan, Adolphe Mouzitou va s'installer
dans 145 territoires avant la tenue de son premier congrès. Jean-Marc Kabound quittera la prison de Makala ce lundi. Développement 145 territoires, l'offre de Tshisekedi aux catholiques fait polémique. Félix Tshisekedi exige une mission d'enquête en urgence pour mettre fin à l'exploitation illicite des minéraux au Touélé. Joël Nzampongo, Précieux Mouyoko et Félix Kalamba, vous êtes appelés à mettre tout ce qu'il faut comme ingrédient pour publier l'enquête. On a besoin de cette enquête-là. On a été à Haut-Touélé, on était là, on a vu des choses. Pourquoi on doit garder l'enquête jusqu'à aujourd'hui alors que nous avons de... Ça peut sembler, c'est comme si tu as désintéressé une enquête ou bien on a reçu de l'argent. Mettez cette enquête. À qui profite lors de Dourba. Vous devez mettre ça. Ce qu'enquête les a publié, le responsable serait Joël Nzampungo, Précieux Mouyoko, Félix Kalamba. Je prends la population en témoin. On a fait un grand travail. Nous avons engagé les moyens. Nous sommes allés faire cette enquête-là. On a été partout. Mettez-nous cette enquête-là. Les téléspectateurs à Bosolo, ceux qui ont besoin de Mbongo, Boloba, pour la zone qui est le côté. Insécurité dans l'est de la RDC. Les députés Kassekwa préconisent la réforme des FARDC. Ituri, au moins 20 personnes disparues et 30 maisons incendiées lors d'une incursion des ADF à Lumamissa. Boutembo, le général Ndima Constant, promet la prison aux personnes coupables des actes criminels. Élection 2023, Denis Lessi prophétise la réélection de Félix Tshisekedi et demande aux candidats à la présidentielle de ne pas gaspiller leur argent. Les bateaux MB Louberou de l'ex-Onatra a quitté Kinshasa pour Mbandaka. Béni 12 militants loucha arrêtés dans des manifestations anti-état de siège libérés 9 mois après. Nord Kivu, 2 mois depuis la prise de Bunagana par les M23 RDF. Les civils présents dans la cité soumis à l'esclavagisme. Manifestation anti-MONUSCO en RDC. 13 Congolais interpellés. Une enquête préjuridictionnelle est en cours. C'est une annonce du gouvernement. Allez, on a fini. Serrez vos ceintures. Voici des vérités. Je reçois M. Jean-François Mombia Atoukou, défenseur de droits des pygmées, fondateur du réseau d'information et d'appui aux ONG RIAO RDC. Allez, Mombia, Mbote. Mbote mingi sango. Oloba mwa makasi muke. Nalbi mbote mingi sango. Allez, tukutani lelo na sepeli komona yo. Tolukani mwa mingi me nzambe apesi libaku to sola lelo. Boni d'abord nzoto na yo moko. Bon nzoto za malamu. Malamu na ngolo nzambe. Ya motu yango. Aux Congolais de père et de mère. De père et de mère. Naza Musoko. Musoko. Oui. Alors moto amoni yo mbala liboso. Oya yebi yo te. Alinga yeba lisolo na yo. Ozanani. Yo ozanani. Mi lobela nanu yo ozanani. So moto alinga yeba moto tela lekaki na TV. Ozanani. Bon, ndongo utikoloba. Mbala mingi batu bapesaka bakombo. Défenseur des droits humains, activiste des droits humains, défenseur des droits des pygmées, bongo na bongo. Le kolo tiko banaza Jean-François Mombia Tuko na botami na basoko na chopo. Eza na fleuve, na muto mai. Alors na sala kilasi ya makamususu, na école kilasi ya monganga, na sala makamususu, na sala droite. Simplement eloko sali motuluko batonyoso. Mais moi, peut-être que ça la moi bokeseni. Ndenge babakaki to yala mukili moto na motaza na etingia na e. Chacun a une mission accomplie sur cette terre des hommes de Balobi. Et là que moi ba particularité na ngeza kaka ki kubanda bo mwana na supporta kapenza ba injustice mingite. Soki naza ko mona mukula za ko mona ya mwana muke na kosala tout o na meka ko palela e. Bon, to moni mingi to botami na mboko eza na kitaibele na makamndenge na ndenge. En tout cas, la société multinationale, ba kwa kokota na bazamba kokata banzete kozwa bitando belé des terres arables ndenge balobaka. En tout cas, na sala nyonso na meka ko dénoncer ndé na zaki na origine na création ya groupe de jeunes na 1994 na basoko et palangala ki mokimo mbe komaka même que
président tango président Mobutu ba service spécialisé ba benganga chef rebelle bona boye nzoka le totemela ki juste société à Siforzal à l'époque ya Karl Danzer société allemande ba ye na zamba na biso ba sasi banjete ba sali nyonso ba kenda ti lelo totikala na école était eloko moko te. Alors nsima nango makambo eko continue c'est-à-dire en tout cas eloko na mwa particularité za kaka isika na moni bakondi baza komona ya bato baza na pivoter bo baza na pouvoir te na sali ndenge ya kolobela ngo ndenge uti koloba likambo malamu ya gare centrale awa. En tout cas c'est presque le même jeu que dénoncer l'injustice. Vous avez lanceur d'alerte. Voilà. Alors, vous avez monté à Basoko, dans l'Équateur. Te na Chopo. Na Chopo. Na frontière ya Chopo na nini Mongala. Ah, ok. Équateur. Oui, oui. Ah, na ndenge bakaboli ba province. Bakati kati trop. Bakati ndeboy. Ok. Na kobunda na yo wana. Kolobela ko bebatu. Okutani na pasi mingi. Etindi yo na ba exil. Baluki bakanga yo okimi ozongi. Na yena peso ngonga. Obetelanga lisolo ya souffrance, exil. Minyoko nini ozwi na kati ya mosalo. Tango yo bandi Mobutu akei, Kabila tata ye, Kabila mwana ye tina Tshisekedi. Moment nyonso yo biki yango nde lisolo bato ba ozela. Abato kota na mwa ba question spécifique. Mais tozwa nano principal ebundeli na yo tango yo kobunda basi ekomaki na ngonga nini okenda libanda betalo lisolo wana pona sengi na bato batia matoi baye ba il s'agit de quoi sur base de ça ndenga na okota na mwa ba question amikemiki. OK. Bon ndenge na utikoloba na nazotanga na université ya Kisangani na bimaki Kinshasa na Kisangani kotanga na université kuna na moni il fallait na luka mbongo na keko sana na Siforzal na komi na Siforzal na kuti kuna Siforzal zo kata zamba na biso de manière systématique bandité sala ba mila bandité sala mbule belé po ndité comme la diamètre ya boue il faut 50 ans ndito e malamu stola sipo formose ainsi de suite. Alors na ko constater que zambe za ko liama mais batongo bazotonga école te soki ma école ba revendication ba c'est justement eloko mabaya ba c'est dispensaire mabaya mais pour quelle durée alors que bango bazokati biso bandité ba 1000 ans et komaki trop na mekaki koloba na bimi na démissionner na société na ekozwa bandeko na bengi ba enseignant na basoko na meki ko sensibiliser bango de créer qui groupe avec jeunes lutte contre destruction de patrimoine ainsi de suite. Et ça qui peut faciliter mais tokuta kana mukonzi malamu oza ki gouverneur tango za ki procès Lombeya ayebisa ki président Mobutu ke non naza chef ba rebelle mais na salinde mo mouvement moko pona ko protéger patrimoine ya mboka na biso. Et ça là qui si faisant en tout cas ba kanga bisaka na bango juste na entrée fidèle bakindi mais bandaki na 94 simalango na eko kokota kaka ni tozo tambola na komi na Kinshasa na bandi musala na Nations Unies na est na ouest sur rivière Ubangi kuna nazaki na HR comme chargé à protection na HR sikoyo na eko sala constat kuna na eko mona biloko ba réfugiés baza kolia en tout cas motakimi bitumba côté mususu c'est-à-dire zaki ba centrafricain ba rwandais ba kimaka ba hutu bazaki na côté Brazzaville kuna ndeka ba réfugiés zaki na nzondo na mona makambo ebele na eko mona ki biloko ba réfugiés baza kolia ko kaki kobota ba pulu okaki ko créer makambo ebele mais loko oyo bimisanga penza ko lekeza nini na sala ki constat que soki esika nyonso ba réfugiés ba ka ba réfugiés puisque ezaki ka munene na Afrique centrale l'époque 48 782 personnes basi bana tout ça 48 000. Oui. Alors na nzondo na constaté ba épidémie moto azalaki responsable ya IRC Dr Timothée congolais à Brazzaville azaki na lukolela akotindi yanga ba fiche épidémiologique c'est-à-dire on a ça rapport pour la semaine wana ce ka timba fiche on a tindi akomi méningite choléra bonabu mais na tuni na ke verba médecin puisque na babisanga na ba manga cc ba mobenzeni tout ça ti baliranga ba nino malange ba minganga bazaki belé puisque eza musika te na nina na mbandaka eza na ba université zali médecine eza kuna ainsi de suite.
Alors, na kever médecin chef de zone, puisqu'il base qui n'existe pas. Na tu n'as mais besoin de zone à méningite, puis peut-être ça la zone à méningite. C'est vrai. Na tu docteur Timothée, docteur, mais tu n'as pas commis ba méningite, puis Jean-François soit calme. Après, na eu découvrir que mon colomosus na eu comprendre que na tout ni. Moi, si moi, mais c'est ça frontière. Pourquoi bien besoin d'appareil, moi, que mon akaba épidémie, à ma besoin quoi pour la ravager, bah tu n'as pas réfugié. Aiponani nefsenga bino tala likambo ba chaque fois botina ba fiche ata soki malade comme na te bana mukili bana na mboka wana mais la carte ba fiche no mona so malade mo na ka kala mingi te pe e salami ezaka professeur ben na bino Jean-François Romezande toyeba ka ki munition tel e salama ka na mboka boyi na date tel na carte zaki na ba virus ya choléra na carte zaki na rougeole na carte zaki na méningite tango ba tsuda baza ko bunda. Bon, biloko na nous ces qui n'est pas pépé et effectivement yango botaka biloko. C'est vrai hein. Constant Moussou, j'étais le seul noir parmi Médecins sans frontières, IRC, HCR, UNICEF, Atlas Logistique et tout ça. Puis ça quoi zando. Alors, kuna na yesu ko constater que biloko biso to lia kana biloko ba réfugié ba liaka. Balinga te kutu tolia biloko ba réfugié bazolia mais pona nini puisque mafuta ngani nazo batela ba robol ba dépôt minene mafuta na kati makambo bele ba loso ma desu tout ça mais balingi te ngana ma desu na pona ni et ceux qui marchent sont mes frères à moi na ekotala na monde qui no biloko za biloko maramute. C'est ainsi que Nazara qui est obligé ya kubima natika musala juste avant la bima bakangi maswami bale au Salembo fona bato lamba na côté bafaki wana to comme na nini wana na 2001 na 2001 na banaki na 98 to comme na 2001 siko bakangi masoko na en tout cas bato mibale na bato azaki ata ba 2500 personnes basi na bana mobulu mais pourquoi ba kotika bato na situation président Sassou atindi ba avion na ya chasse qui bitumbe bunda entre Congo Brazzaville na Yangam mais bato ya ngambo basi banoko batata mo si baza koto ou eza famille bako bomona pona ni soki bako so mando ki botami ba réfugiés bako kufa bien de se créer na camp ba réfugiés plus de 48 000 personnes na ki komona ba responsable HR tout ça na binga ba papa ya mboka nefsi onga papa o nini na sali tout en bref na sali ki ba libérer ma soeur na bitumbe zalate du coup ba eko bisanga na ba soda ba marin ba côté à Brazzaville que en tout cas loko sali offert sauter guerre yeba bien que kalamingi te yokukufa effectivement connaît abattoir et j'ai pas compris petit moka benga bindenge ozasiko kima kota zamba soki te bakobeto masasi soka ba bateau ba fakele kininge le kakakuna masasi miki kobeta bakobeta masasi bakobaki balle perdu mitozaki effectivement ngana koti na zamba. Après 3 jours, nous avons constaté que Bakou n'a qu'un réfugié dans Nzondo en 2001. Ce bâtiment, Jean-François, pour notre secrétaire, Jean-François, secrétaire, c'est qu'il a été Babetio Massas. Baboma, ba petit fifi, batubele, na lala 3 jours na Zamba. Na zuba tungamo na kati siti na komi kota ba faki. Pesa monoko na tomboli maboko bona bingai mutu tel na ina mabete na komiti na lali. Qu'est-ce que vous avez comme qui RDC tango mama muduka RDC na Congo Brazzaville bakutani na esangamoko ya ibombi ngande témoin en tout cas na ndima ki ko ba risque na témoigner ki so ba konzi ya Congo pe ya nini ya Nations Unies na ba konzi ya côté ya Brazzaville comment on a massacré les réfugiés congolais na Nzondo en 2001 na ba soda ba marine ya Congo Brazzaville. Na lobela bango vérité ce qui a été fait comment on a violé les femmes tout et si na yebisi commandant de bataillon zaki on a cité Nzenge Likumasi le colonel et à son âme na oka ya kufa yebisi que mon colonel Subotiki nga général Liwanga aussi et aux amants de la sécurité moi c'est na ba nga bazala ngam batinda ki ba commandant Didier Mbui banani baki kozwa bango bazongisi bango ba esi nga na zaki ne sanga. Malheureusement la boutique sur nazaki forme na sina bimsambongo ainsi de suite nous avons selek ngango la moi sina ba to komina malange. Bon j'étais toujours suspecté un peu par la communauté internationale par les organisations internationales à l'époque mais le colonel Nzengi a tout fait à continuer à masona ba soda mbale
c'était major Anani, lieutenant du Kumasi, à Missi. To komi Kinshasa. Alors, tant la komi Kinshasa, na tiki musala wana, na esiko kozwa, lisusu, tant la komi Kinshasa na 2001, en tout cas, na tiki. Na 2002, na komi ko collaborer na Banque mondiale. Tant on a collaboré na Banque mondiale, na eko se rendre lisusu compte na babuku, na banini, ba sensibilisation, ko participer na batelier, na moni que Banque mondiale est dans le programme Jeff, Build, Map, IDA, ainsi de suite. Mais Jeff est allé pour la protection et l'environnement. Mais c'est la Banque mondiale qui a le programme Jeff pour la protéger l'environnement. Il y a des financer IDA et pas donc Map côté bazako kata bandité ba pesa mbongo na société multinationale bazako kata bandité par la biso. Na comprendre ka phénomène na et je me suis décidé comme ça ya kubima alors dans l'organisation internationale une fois pour toutes. Dès en 2006 na eko créer Riao. Tant on a créé avant de créer Riao to komaki mukanda. To komi na Banque mondiale to po bazala la panel inspection na bango. To komi Banque mondiale mukanda qui en tout cas Banque mondiale ayaki na programme de développement na Congo. Mais c'est la Banque mondiale qui finance, en tout cas d'une autre manière, la société bazako détruit, la société multinationale bazako détruit Zambanabiso, c'est la Banque mondiale. Allez. Edith Brown a combien? Tout ça qui est organisation belé va signataire à Mukandana. Tant que combien le Edith Brown a présidente Nini a tant qu'on a panel inspection de la Banque mondiale na adjoint zaki Serge Libanais Moko. Tant ba komi liboso na bango ba tali tension na kati ya la Banque mondiale tant on a permis la bongo ya nini ya ngobila. En tout cas, on se barre, on sait j'ai pris ce risque-là. Alors, à partir de là, on a déjà senti que la situation de sécurité n'a pas problème. Alors, bref, on a exilé 4 fois par rapport à mon camarade. Exilé 4 fois. 4 fois. Il y a le bossé Zalaki, à Kinshasa, il y avait, en 2003, 38 417 déplacés de guerre. Bazai kulala na stade ya 20 kala stade Raphaël tout ça bazai qui éparpillé ba msuna ba famille d'accueil assistance à ta mon côté non ya HR ni ba organisation malamu donc Caritas ça ko barbicier tout ça mais assistance à malamu pour na bato alors bato ebele ba kufa pour nango ba msu ba kufa na nzaba msu ba malade na komisalisate bato akimi est ba eti na Kinshasa na capitale mboka na bango ata l'état prise en charge zate. Je me suis battu bec et ongle. Na kei na 88 000 sacs à l'osso na coopération italienne. Na 64 000 sacs à Massango na CDI na coopération technique belge. C'était à l'époque M. Patrick, dans un responsable de l'ango. Tout le cas de dépôt à Kotia. Biloko qui est qui va tirer dépôt. Il y avait une femme ici comme ça générale à réinsertion. Joséphine on a ça caché, je m'abuse. Biloko on se disparaître sango. Il disparaît, mais ça ne va pas comme ça. On a organisé une marche dans un hôtel de ville. Moutari est responsable de l'hôtel de ville. C'était à l'époque à Théophile Mbemba comme gouverneur. Franchement, si vous écoutez, pour maman, vous avez écouté Mbouza. Si vous écoutez, vous avez Kangao. En tout cas, vous avez une marche, vous avez attention. C'est vrai. Il n'y a pas de raison. Ça, je dois les reconnaître. Nazu banani bakonza ba déplacer de guerre à l'époque l'association moi mingi s'est créé qui a toqué par Werason na bisinga les ambassadeurs de la paix regarde ce qui se passe nga ina organiser marche à protestation pour te dénoncer makambwana Werason a agi à sa manière a eu autorisation à marche bokaka de la paix c'est moi l'initiateur les frères B en tout cas il m'a soutenu je dois les remercier a organiser marche ne batu batondi ngane nazaki na likamu na moni que ba service à renseignement ba ebinga déjà ner ba mokamo belebele ba kolinga te na évoluer na zeli bango ba ye tant ba komi na côté à 24 novembre na rond-point Mandela na côté siko comme ba organisation internationale ba médias internationaux ba BBC ba RFI à l'époque c'était Justin Dupont ba Arnaud Zeitman tout ça ba dit na Voix de l'Amérique ba Lubunga tout le monde ba ki que Jean-François Ozana kati wana pour l'accès ba on cahier de charge. Alors, agenda nanga je voulais dire na bandi siko koloba tant comme kal bossa sabena alors ba journaliste ba installer ba caméra wana ba wera son bazo ki bosonga siko na dévoiler na pandi makamba ba détournement ba vivre wana destiné aux déplacés de guerre
comme na stade nani na gare centrale na tangi discours wera so na boki bandeke nga na tangi discours juste après bato nyonso bazalaki na nga bapapa bambembe banani tout le monde makala na bana mpe koanime baémission ebele na RTNC awa à l'époque mpona kodénoncer souffrance ya bana badéplacé de guerre biloko nyonso tu wana tuka eloko mosusu akosala ezalaki te nakomaki chez Salome ebandaki nakimi na kati nakomi na Brazzaville nafandi ti na moki no fallait kana nazonga ça une année seulement nazongi nakuti calme alors deuxième exil et kolanda lisusu ti quatrième yango oyo nauti kozonga deuxième exil et kaka pona makambo wana deuxième sikoyo qui problème ya banzete Saf Bois société à Blatiner famille Blatiner bango bakataka banzete na lisala partout ndenge moko na Siforzal donc lisala peneza qui envahi Saf Bois so format Sikobois so defort tout batondi kuna mais na mboka basala keloko moko to bazo ravager zamba et chose grave encore sango ville à lisala tandel bokoka qui de disparaître érosion quota à l'origine c'était une société belge il y a famille Arisonja donc le monsieur l'agent lui les uns oazaki kuna musala pona kotoka ta mai pamba kotina de grimier ba ki ne kotoka mai ya komela na ba source alors finalement il créé donc moi ba érosion mike banditisme bon mona na bana ikolakisa na ba téléviseur na baraga partout donc ba cercle sombu le betika ba érosion koti ba cercle za kotiola na ba mai ti lelo lisala est en voie de disparition à l'origine c'était une société belge alors tant on a bandi ko ba makamwana e komi sikoyo ke na lisala ba jeune na mboka ba sango ba pasteur ba tutu ba sangani sika moko to tie pression ba société na no sekimi awanga kuma kisusu objet ya makambo on est comme deuxième exil très bien deuxième exil OK pour combien de temps bon deuxième exil na sala qui na Gabon na sala qui 7 mois là pour ça bana ko za toujours que na zonga ce qui peut na zonga na ko mimona ko na ko na moi sécurité mais ce qui kali comme c'est bimi la dénoncer et créer ce problème très bien toujours zonga pour na zo exil la mulainde yango ucho sala au sali 10 ans 10 ans oui. Très bien on va parler de cet exil au MMIO 10 ans et puis on va comparer un peu le respect à droit de l'homme par rapport à régime passé na régime aux anango comment on la étude aux libre et au magambo aux TV za radio té. Allez, on va prendre le bulletin 15h juste à ma montre. On va prendre le bulletin, on va suivre et puis tout ça dans 5 minutes. On va continuer notre échange avec Jean-François Mombia Atuku Kongwe Bombi Makambo Belé Mindele Barosakana na biso. Mundela zolo beloko mususu na elongi menacé azana eloko mususu. Mundela zo elo mafuta menacé azobo mayo. Mondela zo elo français alati bilamba malamu akangi no photo menzo kanda zo ibonase. Le biko ya ba congolais ko toko bena ba congolais. Malheureusement, nous avons la majorité ya ba congolais instrumentalisés par Mindele au détriment ya bandeko na bango pour avantage ya Mindele. Vous êtes en train de rendre un service en dehors de la volonté, il y a sens patriotique au tozanango. Congolais moko lo baboy et belé ba congolais ba télémélié. Au deneso eloko boye et bela ba congolais ba télémelo ba côté li politicien lelo ba tebele ba kaboni même na kibu moninga na bango bozaki na monto malambo solaka malambo vanda ka ne bien mais lokola bando yembela ka politicien moko bokotisi inimitié le plus vieux démon de tous les temps c'est les politiques congolais mais oh bazo sangana na Mindele pour détruire ces pays. Le bulletin dans 5 minutes je reviens à tout à l'heure. Allez, merci beaucoup Ya Esther, Yamome, Yaya. Merci beaucoup pour la qualité du travail. Merci à l'équipe qui a travaillé pour ce bulletin. Allez, on va avancer. Vous avez Belé TV za radio, vous allez en direct. Vous avez la Facebook, vous avez la YouTube, vous avez la Bisope na Twitter, na Sengi na Bino Nyonso. Panza li solo ya bosolo, ndako moko te sans bosolo. Ndako moko te. Téléphone moko te sans bosolo. Ordinateur moko te sans bosolo. Ok, ko la bato bovandi bobondeli bolie. Mais bolingi bokabwana ebisi bango biso to komo zonga kobosa na bosolo te yebisa moto kobosa na bosolo te lopango moko to kotie pa bato tali bandako na bango bosala ngolo kwa recensement na chaque ndako est-ce que ya botala ka bosolo est-ce que yebi bosolo pesa bango chance po abozolo ba politique na lingala tozoke na makamba maponomi candidat ko ma président de la république boko yebeka kawo
candidat wa ko bima député gouverneur boko yeba kawa awa kaka nde boko yeba toko sambisa bango kakao awa kakao toko organiser ba débat kakao awa kakao batu pe bako pola kakao batu pe bako gagner kakao lokola yo lingi yo kata nzeto ebikisaki yo na nkoyi na zamba bima député batala bima député lokolo za na makanisi yo koma député bima député ngana za sango yo bima député bima total olobi ke okoli olobi ke opusani sikoyo komi pe mobali sango ya bimisaki yo aza mutu mabe oui oza na raison bima député total ngana zali yo bima député nako pupola bilamba yo bima député nako zwa robe nazo tombola nazo beta yo bima député total maloba na nganga yo gagné ngana za na tort ngana za lelo kwa koloba te yo nde elombe na salaki mabe pona maternité ya bosolo na bimisi yo kende liboso umela mais bima député ngana zali ya robo yo nako tombola robe bima député. Allez, on va continuer avec Jean-François Mombia à tout coup. Finalement, 4 fois, mbala minei nde okimi mboka. Mbalo ya minei okimi zomi, mbula zomi nde ozongi ya wate. Alors que bao ya liboso zaki mbula moko 7 mois ozonga. Pona nini ko umela sikabo tango molai ozonga te mbula zomi. 4e mois ezalaki koleka pasi koleka bo mosusu soki elekaki révélation nini ezala kati obiso toki na note. Pona nini umeli tango molai. Ata kokozonga no ezalaki bangonga mike ozongi pe ovandi kimia nini ya mabe koleka osalaki ngongoyo pote kokimeke na tango molai beta no lisolo awo wana avatokota na mosusu nyonso maso bandi na toujours na ba multinational société moko ezali awa bando benga tango ya kala PLZ PHC tout ça ba Marsavuko ezana kati eza groupe ya Uni le Vert bango bazalaki basala ba plantation minene na Congo Lokutu ya Ligimba Boteka Mapangu Gwaka partout donc société à liboso ya ni le Vert zaina le Vert ba benga le Vert vitanga kala na Lusangao pembeni na Kikwiti donc bazwa penza au total 10 millions de terres arables occupé par cette société-là. Bakuta kil beso ba palmerin. Zamba mbila. Ba kosi ni le vera kosi ba koko na biso, albina bango ke non. Na kozwa 3 hectares, mbongo hectare moko bino, na kiko teka mafuta na poto soki na zongi hectare moko bino, hectare mususu ba frais pona ba voyage tout ça, ba transport o mususu ngape na biki na batunanga. Mokola tamko ni le vera zonga langote. Et comme en 1925, siko ayeko kata bazamba na biso akati mambila nyonso tindi 45 akati mbila nyonso asali siko ba plantation na ye. Alors société wana ya mafuta talititi me ba communauté ba kolomboka bango bato ya pasi salaire ya société wana na minute oyo $20. Tango fidèle à Koti, sikoyo rapport ba bazalaki ya ba directeur bazalaki ya basali rapport na Londres puisque siège nango eza na Londres. Ça même na cité Mobimba oyo tongama ba bien cité ya Uni le Vert. Akomaki na cacao na marché ya cacao, marché ya ba EVA, café, mbila mafuta bongo na bongo. Alors basali rapport que no bitumba fidèle à Koti ya mobule zali. Na kati ya rapport wana bakomi ke koto ba usine nyonso zo fonctionner sute ba konzo bazalaki à l'époque ba batanga ba kibao ainsi de suite. Bongai à partir ya kosala tango na banosa na nzondo zaki na mwasi mo madame Trial nde a tianga na contact pour la première fois zaki na passion ya ko ide ba pigme kuna bien ka ba mbenga tokende ngondola talanga baloyi mombenzele na ye abutikela bango ba savo ba bilamba na tali lokola na tangi histoire na za historien ya formation tenga bo bato kaka ki maboko milai tout ça Hérodote ninga lobaka moi mutu mukuse mais quand même baza maboko milai te baza bato normal tangu na zongi exil wana na ndenge ya kuluka luka na bandoki ni kusuma mafuta na ingende
na ya kanango. Alors na boteka kuna na kuti kuna ba pigme belé la bazanda bepumba. Ah, tu quoi comme ko intéressé nga na eko kuta siko ba pigme na baza traité vraiment le quoi esclave. Donc famille mobimba ya ba pigme. Donc famille, chaque famille pigme za na famille maîtresse moko ya bantu. Motazo baki batua na nga bango wana. Ah, na sali siko rapport na ye na bandiko bana ba BBC awati na bandiko saba plaidoyer mingi ti na 2005. Bon, il y a comment que bando tungisanga so il a qui na zuba image wana na ye nango na baragawa ba partout ba RTGA tango bazo projeter ba image ba déjà journaliste oyo tozana ye azo mituna oh mais bazanga pe bato lokola biso na tanga bia donc moni soki bato oyo l'état kutazo kipeta bango te c'est-à-dire conception za mabe ya pygmée. Alors photo lukane nini ya ko lever qui veut que bato ba mona ki pygmée azali moturuko la batonyo soko ba nilotique loka ba bantu ba semi bantu ba soudanais ainsi de suite. Ba pygmée bazali na jamais na biso wana apprécié tant exception na ba élection Miss Pygmée na 2005. Ezalaki intitulé thème nango ezaki la discrimination raciale et l'anti-valeur socio-culturelle à bannir. En tout cas, à partir de l'organisation de l'élection, on a la dernière minute, la grande hôtel, d'abord, Jean-Pierre Bemba n'avait pas bien digéré ça, puisque c'est la période de cannibalisme. On a mis une sécurité grave. Et du coup, la souka, la grande hôtel, Moukolo et l'élection, yaki à travers le monde pour participer dans l'eau. Pour ça, l'anglais zalaki a kolakisa mosi kitoko ya pigmete. Zalaki kaka kena aidé batu ba mona à travers le monde na sala plaidoyer moko boye ba mona pigme azali nani. Aza makaku te moitié singe moitié homme mais motoloko la biso na ba particularité na ye. Biso pe no ya biso. Mais la grand hôtel na kutana ki na résistance farouche bakangi porte ya nini ya Salo Congo tout ça pourtant batu ba ki à travers le monde. Manifestation katana qui tokuma qui suna la soukate en tout cas BBC voit l'Amérique ba journaliste va ça qui tout avant cet événement na kende ki na ba journaliste à TV5 na France 24 na BBC Arnaud Zatman Magdalene Séverine tokende ki na ingende po ba mekako donc ba contextualiser situation ya ba autochtone na ba mboka na ba milieu naturel na ba bazala kandenge nini tout ça ba illustrer en tango ya banini ya élection na pisa ki défilé pe na ba projection na occasion ana toki kokota na usine ya boteka puisque kuna ba travailleurs mingi za ba pygmée eza na plantation eza na kati ya usine mais toko kuta na chaudière travailleurs torse nu kilote muke salaire combien $20 au peso kango jamais na maboko na ye image wana etamboli mokili mobimba eleki na Londres bataini le ver groupe ni le ver kwa bakunzwa bi bon mais balobaka kezino ekangama or des ayaki kope salama ki na Kongo mafuta bimaka batia kango neti na kisanga ba bengo bakafundundu batia ngo na basachet batia na kate basaki ke Uganda baki koteka partout déboucher munene zalaki awa na Brazzaville soki ekomi na ba bateau ya Indien moko azaki ya Messiamide alors mona izo katsa na Brazzaville soki kuna pour ba usine ya savon mais biloko kenekil susu na Londres te film wana nga la kene na pour na likamususu eye kubimisa secret wana alors kuna comme problème à l'époque mutazaki DG société na awa madame Kasongo problème alors je me suis retrouvé en face d'une guerre terrible alors ba journaliste ba minde ba komi ko ebele ko ya kolandanga so ba landinga toke na terrain to mo la réalité kuna tout ça ba projet makamndenge na ndenge alors va faire moi mbongo section songa il faut plan ba kenol boso ko kende il faut chama na sala boy po nazo pe moi ebiki sikole na zongi na ekokuta na kamoka wa opération ville propre kuti ville propre awa mukomoko na bana lusambo na rigini na komi na ropenga bana kuti ba tumbi bilamba naza commandant ya ville ba tumbi Jina Kanyama ba tumbi ba boutique ya bato tout ça mais pour la nini boy na kei na cité verte voilà déjà menace ya likambo ya groupe ya ni les verts zolandelanga na ebaka na sosolo kano te pourquoi basoda bazaka ku kanganga na tongo moko boy
na se retrouver na 6h du matin ba policier baye na ba soda na ba kulu na mission service comme sanga na mwasi na balanda kuna matete na 2011 matete donc mwasi na bana na Kinzanzi 42A naza futa le pang moko ya kwenga moko le pang donc baye tokiti na mwasi na bana ndako ti lelo basija yango na tikala komona ni rideau ni laptop ni congélateur et loko moko na tikala su komona te na zu place na Matadi Kibala côté ya cité verte kuna na zu mo place ya muke na ndinga ko batama na yesu ko kuta likambo wana ba kuna peso na Matadi ba mais ce qui m'avait touché ezalaki na tongo pona banaka tongo makasi na bimpo batu bayi bateki na lala kawana na komi juste na marché triangle na kuti mwasi moko alali bana bazolela mama wana atikaki na butu atiki biloko na kati ya boutique na atiki na mbongo nyonso ko atasisa kitara atiki na mbongo nyonso na kati kozonga komi bakuti boutique eseziki azaki mwasi ya soda mobali na front yenda tindi ya kata mo eloko akolia kuna ravitaillement za katelo ko za kate tango monika obo pa piquer crise mwasi akufi sur place. Ça m'a vraiment révolté. Nabi mwasi ya salini. Tout ça, ils apprennent ko bomba qui tient ça la poubelle et pas na batu baza ko ya libanda. Est-ce que l'État congolais, le régime Kabila, bazana intérêt ni ya ko bomba face na biso puisque ce sont c'est quoi que ba société multinationale de bazo komisa biso ba komisi ba grande puissance de ba komisi biso to komi lelo. Mais pour na ni ba ko bomba vrai face na biso. Basa la vie propre na kitesa la poubelle. Ba massacrer ba bomba. Si la niveau ya ko tumbela ba pauvre mo biloko na bango ko massacrer bato na kei na RFI na ni Bruno Minas à l'époque ndaza ki envoyé ya RFI a été une interview na 2012. To sali interview na liboso na côté ya Matadi Kibala kuna na wenza triangle. Interview na leki na télévision. Na tongo nango c'était un vendredi. Lundi na bimi na tongo na komaka na triangle wana pona zo transport yeyo demiape aner bato ya civil na bo bazana ba teni bakanginga outrage au chef de l'État babité de service là-bas lisusu kanginga batinga na conteneur ba ko bomona butu. Donc ba menote soko bouger kaka boye kangio parce que makile zo luka ndenge bima kote zo simbate banda tongo ti 16h moi sinde abenga ba activiste mususu ba trésor ndila na Brazzaville bango ba tie pression na niveau ba ambassade tout ça ba organisation internationale ba amnistie ti ba ko libérer ngala ba 19h après de ce que komaki ko lukanga na ndako na butu ba enlèvement ya ndenge na ndenge nazaki obligé na kati na ki ne Brazzaville. Comme on a commis Brazzaville, c'était à cause exil wana origine nango ezalaki ville opération ville propre o batu ba kufa likofi 1 likofi 2 lisusu a finalement la sali plaidoyer la sali pena rapport puisque baza ko boma batu à bout portant basambisa ta bango te wana ezali malamu te na sala yango. Alors, wana nde penza na signaki na vraiment na signaki kufa. Na mon régime. Somo eleki na mi santine si bauta ko boma Fleurbert Chebea na moni que no boye ça ne va pas na kati na Brazzaville. Tant on a comme na Brazzaville na fandi bon kuna la bandi ko travailler sérieusement sur ba crime régime wana. Opération bataille bakolo tout ça massacre benyele na sala ba rapport amené à travers le monde sur base de ça. Malheureusement kuna pe na Brazzaville en 2013 ba yeko décréter ba moni ki ba activiste belé bazaki libanda régime ya Kabila ba moni ki ba activiste belé bazaki libanda mingi na Brazzaville bazo tala Kinshasa pena face. Makamune Sezoleka, Ngana Zaki vraiment le plus visé. Un vendredi, ministre intérieur, vice-ministre intérieur Tangwana, Toki qui a katisi kuna na général Kanyama, baki na Brazzaville. Kozonga bango bazonga ki immédiatement opération bataille bakulu bani na Brazzaville.
massacre catastrophique ya ba Congolais ya RDC. Ko expliquer ba ndeko refoulé na bo ba ndeko kufa bakoko kota na maseli mukebo bakangi bango na butu jena ndenge azotambola moto na mboka na ye moto na mboka na ye asimi matraki baza ko ramasser congolaise mama moko na côté ya Mikalu abota bana 8 na Congolais ya Brazzaville kuna ko mukolo ba 70 ans ando teka kama malala ba lokota e mobile nezo lila ba mama mwasi na ye ba koti ba na cellule wana na butu ba kokotsa bino bato 100 na mwanda kumkebu na tongo tamba kufungula porte bo ba kufieta 80 na moni ke ba activiste ya Congo Brazzaville bazo ko kakolobate peut-être ko bomba mboka na bango même ba radio internationale zo lobate na kei ko na nini voix d'Amérique na Brazza na komi na kuti Lorisa Nepsinga mon frère est-ce que bozo mona et puis na banda ko zo ba image na banoti na on Kinshasa na loba la radio Kapi pendant 4 jours pour na ko dénoncer biloko na banda ko mona ngweza na internet ti lelo nazo communiquer na monde entier nazo zo ba photo nazo poster ba image ba vidéo nazo poster ne ba sabatu alors tant la liki na voix de l'Amérique service de renseignement ba se rendre compte que na lobby na refi na dénoncer na ni na VOA pe ozo le kana radio Kapi pendant 4 jours wana babandisi ko lukanga skani na zali paf na yaki déjà na fandi na batami no hotel moko peme na Olympique Palace na fandi no hotel wana po na yebaki ba nda lukanga makasi na Brazza na kena cher na mi présenter na sama kamlo surtout bango babino il faut to lukaninga obimisa baki balbal ko bimisa na nzela Brazza ni ya Cameroun président Paul Biya lobi jamais mutendengi wana akoki ko c'était un danger public pour le chef d'état africain azaki na problème na Kabila akomi na Brazzaville ke su problème na Sassou ala mboka ngati finalement na kindeki na Addis Abeba baye ku évacuer nga puisque na butu baye ki mkomo ko enlever na hôtel et comment qui est responsable ya protection ya HR kuna madame Edith ana colonel na général Ndengeza qui débat na butu mko très grave ba PCP 48 heures il peut quitter Brazzaville alors Union européenne ba organisation ce moment qui est danger za ki makasi mingi ponanga na mwasina ba na Tokyo na Addis Abeba puisque naza membre de la Commission africaine des droits de l'homme et démocratie à Union africaine naza na besoin visa te pona kuma na Addis Abeba ba évacuer nga kuna ya comme na Addis Abeba insécurité za ki toujours na esi ko na Uganda tant na comme na Uganda na senti que na fali moi bien mais un jour na ba réfugiés congolais ba activistes des droits humains ba tondi plein na ngambo na ni na Uganda ba réfugiés ba za kuna ndenge na ndenge na ba komi ko kendisika bango bazali mais na eko mona mkono moko ce qui m'avait blessé encore grave ba to pesa un conseil na ba téléphone so komi kuna fala kimia moi j'ai vu les femmes les réfugiés congolaises baza ko violer bango devant ancêtre ya HR na Kampala ça m'a révolté encore une fois na sali ba rapport a wanande ba mona kikino moto ya eli soir un problème ba bimisinga ba binanga ki na Belgique ngabina ko ki na mboka ba mdelete ko ki na Afrique du Sud ngabina la pouvoir régime à Kinshasa na Afrique du Sud relations za malam so la ki kuna ki po bomanga ba ko pesa nga Camerounais moko Joseph Bekan la pesi makanisi ko ki na Sénégal ngabia au moins Sénégal ya ba Abdoulaye Wade ya ba le poste da Senghor Sénégal na ebiango na kena Sénégal nde na fandi na Sénégal après mama kamno sona na fandi pe na Sénégal mingi kuna pe na moni na bandaki susu mom ke matata pona ba réfugiés ya Afrique centrale ba kene ko se retrouver kuna ba congolais pe belé to bandi ko travailler na ba Kemi Seba ba activiste be na kutai ba kuna ba Fadel Barro ya Yanamar tout ça na kota qui vraiment makasi daki ngane ba kata quelque chose malheureux bon naza pami bato bakomaki livre vert pour la sécurité et souveraineté alimentaire en tout cas 10 ans on a saki mama kambebele na déposaki plainte contre donc PHC siko libomba miango wana tant on a mon impression je ne comprenais toujours pas mais journaliste ba mde babandi ko ya nde na ye ko découvrir que société PHC puisque PLZ était comme PHC PLZ ko libomba minine za na kati PLZ do ya mafuta et comme PHC, Plantation Huilerie du Congo. Ba créé qui en 2009.
c'est-à-dire ba société moko Feronia aye kosomba plantation ya Unilever ya Lokutu ya Ligimba pe Boteka ba créer société bazo viser ni ba viser ba fonds oyo babandaki kopesa fonds public, c'est-à-dire tango Afrique ya 2008 ya crise financière mondiale oyo ezalaki na crise alimentaire mondiale awa ba grande puissance économique ba yokanaka ba créer ba banque de développement. Ba banque de développement ezalaki po na bamboko bango basalaka ba misala na bango esika misère l'équipe pauvreté l'équipe makasi ba meka kopesa ndambo na mbongo po ba renforcer économie ya mboka wana. Pour la biso na Congo, la seule compagnie où ils ont qui fonds publics jusqu'à l'ordre de 488 millions, c'était la PHC. 488 millions zaki po ba bongisa ba usine, ba futa bato ba salaire à malamu, ba pesa bato. Donc ba bongisa ba plantation ba sa makamno so malamu. 488 millions. Banque de développement allemande, DEG. Banque de développement belge, Bio, Banque de développement FMO, il y a Hollande, il y a États-Unis d'Amérique, il y a Espagne. Babimisa bambongo ebele ya na Congo. Mbongo esale loko atamo côté sango. Alors, na bandiko kama na bandiko sa ba recherche na keko découvrir que na 488 millions là, il avait une part directe il y a président Joseph Kabila na kika Bill Karoubi. Yenda zalaki ambassadeur ya RDC na Londres. Alors ba kendeki commande ba yaki commande na bango ba ye ba komi kotoyo mbongo wana FNC donc 20% wana ya mbongo wana ba créer na société Kabila na kikabini Karoubi ba créer société ba lobe ngo Feronia FNC. Mbongo akufuta ba travailleurs yango pende ba détourner kango lisusu. Ole ba travailler ba zo salaire décent. Ba futa salaire d'un travailleur dans la société $20 américains. Ça n'existe nulle part au monde. Et puis, na $20 wana, comme ba kondipe la société siko, ba yeko se retrouver dans la société à Moïbi. Ba kondikuna likolo ba créer qui en aussi base à Koiba. Ba on peut pas comme Koiba na ndenge na ba. Ba zo iba na ba iba ba travailleur. Travailleur au lieu ko pesa $20 salaire na e baza ko melanyoso. Sikoyo pauvre pygmée à Beli. Pauvre villageois à Beli, basa la nini. Ako kene pas un moisi à chef du personnel, ben moisi à comptable. A qui a défi $20 pour mes mamans dans l'hôpital. Kuna l'hôpital pe qui ses akango souté. Oh, l'hôpital a ini les verts, et ça ba meilleur hôpital. Mais la PHC est là que za akate. Tango sikoyo, a keko de fambongo wana, ba pesi $20, ba ko débiter, ba salaire de charge à $50. Ça s'appelle Banque Lambert. Akobana na $50 yele lo abeli kamara mute tango eni leve batondo ki numsana mituka bato baza ko zatana bakuto mare ba okatela ngo bambila ekoma kokata na maboko muta sala 18 km aller retour na makulu ye moko akobela ki hôpital azana mbongo ta okini ko defa kaka paya mwasi ya comptable ou bien chef du personnel à la fin des comptes moto moko azoka $20 difficilement ba $10 ayeko se retrouver na situation telle que comme na nyunga société à $1000 à $2000 esclave éternel la société na kinwa ba mongo la boteka ba kango ikotama col patex c'est-à-dire société za ko coller ba travailleurs alors ba biloko na sali lengo ba rapport finalement la kina déposé plainte en Allemagne na banque na bango na fundi na panel inspection na bango na fundi pe na déposé plainte na Belgique et pas procureur général de la République na bango contre le ministre bango de développement la banque de développement na bango en tout cas la Belgique bandima qui plainte nanga na Allemagne pe bandima qui plainte nangai mais bango ezalaki ne pour la médiation yango toza ko évoluer médiation eza na mois de novembre na e plusieurs fois na ba député minene na bango na leki na ba parlement na bango koloba ko défendre ba rapport nanga les médiation au sama na mois de novembre et puis tout ça ko ça l'effort pour aboutir la médiation na to koloba makambo ya 100 ans ya occupation ya mabele na biso basala biso eloko moko te école te hôpital te eloko te mwana ya mokati mbila mwana cercle c'était un cercle à devenir et mabomba miezali kaka ke ini le vers amonaka na tango ya colonisation ke ndenge ya kotunga ba clôture minene pour na kobatela mbila na bango ezate il fallait kaka batunga ba église
bazotonga bakuva basere baye basango baye kuna bakubana kote ya bato pourquoi non ce que le royaume des cieux n'appartient pas aux riches. Les riches ne retireront pas le royaume des cieux pour ba distraire ba pauvre qui ba quitter richesse na bangote en fait. C'est ça. Alors dossier comme makasi mingi secret bimi kotoyo bon c'est décidé bazongi sakika ya bin karubi kotoyo azongi ayeso kokoma direct dans le conseil diplomatique du président Kabila. Allez-y comprendre. Moto batangi polele na kati ba détournement mbongo belé ndengwana ba konze ba ministre ba ndele na kati. J'ai pris combien de risques? Ouais, Jeune Afrique a écrit 28 publications sur moi ici. Bitumana zo bunda na mboka bango ba ndele. Na ngala na kufana kuna te. Na okendeka na prester na salle ba conférence ngana na lobima kamulanga na défendre ba rapport ngana na zo ngana na Sénégal na yekufana. Alors c'est ainsi que nami mona ki mopaya mingi nami moni mopaya natali ki bona ko continuer boiti wapi je préfère na zongi pa na biso quoi régime est changé na zonga et loko so iko pesa nga pasi na motema covid nazaki na Londres effectivement na parlement la bango fallait na défendre les rapports et bon déjà ba parlementaire na bango ba kompe ko landa ko soutenir nga ba belge ba tumususu surtout plainte on a déposé qui na Washington contre Fondation Bill Gates. En tout cas, yango se pesa kinga moi en plein moi mingi kati na bato. Kuna nde na mona ba noir ba kufa na Covid na ndenge moko kusaka na te Belgique France na mi destiné bisa mdeleke. Ni fona zonga esika mosi na bana bazali na zongi na Dakar. Si malango na moni kino kufa na beza kwa boumbo. Il fallait na zonga. Na salaki tout na kutaki na pesa fachi tango yaka na Sénégal na prestation seulement président Macky Sall na mandat na mbale na ABC que na sana posa ozonga na mboka. Il était très content ba film ba image ezali na tali na bifona ba image ezali na Google T1 mais ah ba image ni ozana ngwa to yeki na ngwa na pesa ikaka o tozo préparer très bien marche. Alors na zaki décision kozonga pona ni sango tout le monde qui na bamboka mususu bana mboka balinga mboka na bango omoni otuninga mutuna 100% bona c'est bon et cause à 100%. Mais pourquoi biso vraiment toninga mboka na bisote na constaté que régime ya Kabila etie RDC na banyungu moko grave mais oyo ni ba opposant ni ba bazana ba pouvoir balobela kango ça m'étonne beaucoup. Bobi likambo ya kufa ya assassinat Floribert Chebeya elatisa biso connotation moko ya mabe ya koleka. Pays à haut risque pour les activistes des droits humains. Yango seulement ba institution belé na monde bako ko investir jamais na Congo. Gouvernement bisa ko sala nso ko simbate. On Floribert Chebeya bunda qui pour la peuple mais ba pinir sur le même peuple c'est injuste. Il fallait une stratégie. Beaucoup déjà. Activistes c'est non, ils ont organisation qui jamais investir. Même dans bon, l'une des raisons où bandima qui plainte dans la Belgique c'est que condition sine qua non au pesa qui pour la pesa fonds de développement ils ont bon crédit ils ont donné. C'est-à-dire RDC ko futa 488 millions na kitamboka nae ba diamant na biso ba or na biso tala ba nyongo futa biso moko tozo kufa na nzala. Alors condition sine qua non ezalaki liboso ya ko ifo botala soki pays wana bozo kende za pauvre population azo souffrir bien sûr. Est-ce que respect à droit de l'homme ezali? Si respect à droit de l'homme ezate ba ko sala te. Ba ministre nyoso bazu ba problème na Allemagne na Hollande partout ça puisque bandimi ko pesa belé à mosolo bongo comme fonds de développement alors que conditions de droits de l'homme ezaki respecté te. Natal nga bi photo longo la tâche le kola ndeko komi na pouvoir Mobutu alobaka l'homme seul ne peut rien avec l'appui des autres il peut tout. Il faut que nous soutenir ndeko na biso. Quel est ton apport na régime? Je suis venu na bisi bandeko ke non malamu nazala ne fils qui réussit à être chef de l'état ta directeur à cabinet nae tango akuyambanga na pesi mbote siko ekozala malamu tango na kobima ba journaliste bakoya nde ekozala pona nga occasion ya ko lever tache noire wana
nalobi que non, je suis là, naza na sécurité, na sambula mumbayango banana zongi. Combien batondi na Uganda, na Kampala, na Congo Brazzaville, ba Mike, banani. Bazo bango zonga na Congo. Et ça, na bazo peser na communauté internationale, puisqu'il faut prendre bango quand même en charge. Ceux qui bazongi et qu'on appelle malam, on ne vit mieux que chez soi. Mais na sala démarche na kina présidence de la République pour na kuta na bango, na sala moi stratégie wana. Tout bien on le ba télévision mais qui est loko, ezaka na motema nanga na yebaki et le ah mais oui. Nazo ta réponse mon côté mon côté. Na yeli mbongo te, ne fût que ça. Est-ce que tu ça nini kasi? La plus belle ne donne que ce qui est là. Nazo lingana loba, mais maloba nazo lobe ko sala bato pasi. Nde nazo bon nazo yo kasiko moi mabe. Makamna ngina loba. Ngina loba. Makambo eko tungisa bato na ndako eko sala bango pasi. Nzamba batela monoko na ngai. Mais précieux, tiens élément. Nzambe na ngai. Nzambe batela monoko. Mutaweza! 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 Mimi nataka kurudia Goma. Mutakuja na mimi. Moi, je suis le lieutenant-colonel Mamadou Moustapha Ndala. Je suis le commandant du 42e bataillon commando des forces de réaction rapide. Difficile n'est pas FARDC, on est toujours fort. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Toyokana! Bozobe sale kimi! Mais si nous faisons tout ça pour notre État, c'est l'amour du pays. Nous proclamons la paix. Shalom, shalom, dans le nom de Jésus. Shalom pour mon âme. Ici à Bukavu. Shalom, shalom, la sacrée. Shalom pour mon âme. Au nord Kivu. De douleur qui fuse de partout, tellement le vide laissé est grand. Le soldat y est tombé, arme à la main, front dressé, mais hélas, avant la fin du combat. Le silence est cruel et assourdissant. Un goût Et c'est une série d'activités, de conférences, des émissions qui seront animées. On va sensibiliser les gens, on va mobiliser. Je veux que les Congolais puissent se collecter des fonds, à même de nous permettre d'appuyer quand même notre gouvernement. Pour la part de l'État congolais, c'est d'abord de prendre au sérieux ceux qui ont accepté de donner leur vie pour le peuple congolais, pour la paix, pour la sécurité de notre peuple, pour la sécurité de la nation congolaise. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Mamadou Ndala, tu es parti si jeune. Le pays avait encore besoin de toi. J'ai envie de pleurer. Pourquoi se battre pour ce pays et finir ? Je ne sais pas si un jour j'arrêterai avec ce travail, mais ça sera peut-être par un discours.
je serai peut-être dur. Dans le micro, je dirai des choses insupportables. Et peut-être ça sera la fin pour ma carrière en tant que journaliste. Je ne supporte pas l'injustice. Les militaires au front. Les gens qui ont abandonné leur famille pour nous. Ils ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas des Jésus, mais ce qu'ils font là, vivre pour les autres, accepter de tout abandonner. La famille, l'ambiance familiale, pour être au front, bah sécuriser Mboka. Ces gens-là méritent le respect, l'accompagnement. Beaucoup de respect, de soutien dans nos prières. Tout ce que nous pouvons mettre à leur disposition. J'étais arrivé ce jour-là quand Mamadou Ndala, et là où Mamadou Ndala a été tué. Je suis arrivé là où Mamadou Ndala fut tué, j'étais là. J'étais là. Et la scène là, honorable et précieux, je vois encore l'image. Je vois encore le jeune Mamadou. Avec cette vidéo que nous venons de suivre, je vois encore l'image. Place Basoda, Télémi, Bazota, la Mamadou. Ou la Jeep ici, bombarder. Je vois encore l'image. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Alors qu'il y a... C'est là. C'est de là. J'étais arrivé là. C'est ici qu'on a tué Mamadou Ndala. Awa. Yewana nzotona yangwana nase. Mamadou Ndala yewana. Oh mon Dieu. Alors qu'ici, il y a un petit groupe de... Non. Non. Ça dit un groupe de voleurs, des politiciens, des assassins. Des politiciens assassins, des voleurs. Qui font n'importe quoi. Ils sont très à l'aise. Ils vivent en paix. Alors qu'il y a des soldats... Et ces politiciens-là cherchent par voies et moyens comment il faut pas pérenniser le pouvoir na bango. Ce crime-là. Allez, on va terminer. Finalement, les choses ont évolué. Mais désolé, les frères n'est même pas reçus. Présidence de la République. Les directeurs du cabinet du chef de l'État, les conseillers du chef de l'État, les chargés de sécurité. Vous avez négligé cet homme. Vous n'avez pas voulu le recevoir. Vous n'avez pas voulu faciliter les choses pour qu'il y ait un chef de l'État. Peut-être pas qu'il n'amène pas l'argent pour la commission. Je ne sais pas. Pourquoi vous l'avez négligé? Bon, il ne rencontre pas les chefs. Il faut à la boxeur. Face à la footballeur, face à la musicien, pour qu'il soit reçu. Pourquoi on n'a pas reçu? Au Bayo Kaye. Pourquoi solo lana bango? Pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi? Mabanundala était tombé. Baouma, Mbunza Mabe, nous sommes obligés pour Namboka. Bakufi te po bazaki na basi na bango bakendaka bitima bakufi nde po na yango j'étais au Kankokolo kene na Kankabila kene na Kanchachi on essaye de faire mais regarde les conditions au bassin bana basoda bazako vivre nango par rapport à politicien na ebisaki bino entre soda la politicien mutaza sérieux po na ngai eza soda je trouve que le soda est plus sérieux qu'un politicien à mon avis. Je ne parle pas des militaires qui se comportent comme des voyous. Je parle des militaires sérieux. Dans toutes les formes. A-t-on expliqué ngandengenin pour nangai soda sérieux collègue politicien. Pour namoni soda ba pesi mbongo. Aloni masango pe abuki azoteke la batte. Les politiciens ont eu de l'argent. Mais ba quoi pesa masango akolia na batte. Je préfère un militaire dans une responsabilité quelconque. Pourquoi ça va soda, ma responsabilité, mon sous-soir. Beaucoup de gens qui ont un aliment, mais comme vous soutez. Soda, c'est gouverneur de la ville,
okosala makambo susu ya milinga te. Mamadou Ndala. Vous allez voir à la fin, vous allez voir, on va vous mettre l'image de Mamadou Ndengazo Koya na place au biso tozalaki. Vous allez voir que j'étais là. Batouana bango moko baza ko témoigner, balobi tango Mamadou azalaki tozalaki na kimia. Mamadou azalaki awa. Na leki pa na bango nazo tuna bango. Vous allez voir ces images, ba kabola tableau na boko mona ke zalaki wala. Quand je dis des choses que j'étais là, ezali sekité na zalaki. Alors vous organisez un événement? Oui. Ndenga uti koloba, Mamadou c'est juste un sommet de grand iceberg. 1 sur 1 million. Il y a plein de choses, comme les cacadérés, le rideau, mais Bokassi Nzambe, mon anaka, que Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Nazara qui n'a pas front. Mingolomba, Mobenzeno, Manga Sese, Maïta, Namona. Fac, na front. Au monde n'est pas là. C'est pas de la blague, c'est une émotion. Balinga ki mokonzi na bango. Na mona bazo benga na mbuza mabe, babimisi mbuza mabe na Bukavu bat bazo lela na nzela ke mutu ake wapi. Bazo ngisi na kishesa po ya kusala nini, tindenga eko kufa. Na ba front ba réalité zali kuna tina nini na bino to organiser collecte pour na yebi yango. Collecte pour na ba réalité oui, na ba victime musu baza kuna. Ba réalité zali tel que ngala mona partout na ba front sur vers Ubangiti partout Mobenzeno nini Malange militaire congolais chef commandant de bataillon congolais afandi un militaire namibien puisque na tango bitumba ezaki faki azaki na ba namibien na ba Zimbabwe bazaki peut-être ba angolais pe côté à ba rebelle kuna ndezalaki ba Ougandais na ba mususu un militaire zimbabwéen na front na tongo abimisi ba boîte na ye ba saucisson ba nini 3 litres ya miliki ameli oya biso ba soda ba zakara vitaete na front abengi commandant de bataillon tango asisi bi commandant par courtoisie to kabolata mwa muki oyo al mo ya tikaki apesi commandant de bataillon pour inda za na plan bitumba ba militaire na front et siko ba journaliste ba komaka te et siko n'importe qui akokoma te biso tokenda kuna po tokende kozo ba blessé de guerre na les ENA c'est un droit humanitaire les enfants non accompagnés tant tozo kokoma zokuta soda fani matami vimbi libume vimbi maboko vimbi makule vimbi nini nzala azata na makaza kosimba arme boite na maboko na ye c'est ce qui se passe derrière les rideaux ba kufa kaebele mingi bazo kufa na mandoki tala tango wana nzembe betamaki atokufa pona Congo du ya muzebo na bo o soki ozomona su image wana après biloko ya masigera masina ba jeune ba kitana na nini na stade ya Martyrs ça vraiment stade ya Martyrs s'il vous plaît ba Martyrs mususu bango wana balobelaka bango te ba tondi stade babi to kene tokufa pona mboka mususu to défendre mboka na biso papa bana wana ngala mona ndi bazo sila formation ya 2 semaines balatisie munduki bapesi teni ake na front atelo kwa kulia za langote akiti akomi akuti ba professionnel ba sasi bango esili maso mususu komema bonsusu bongo ndi ba congolais basila na mona ngai yoyo mokonze ba suda fa na kati ya masuwa bato kangami na zelo bazali osabe ennemi bakitisi bana bato na mai batindika masuwa ko batindika mutuka des choses inconcevables soldats en front quelque vaillant qu'il soit-il tango avant des hommes qui babengi la téléphone qui kuna na awa boye mona koti hôpital makile zate akomi démoralisé et loko sala kama kasi ya soda ezali moral nde tango bakeneki na bafro bayemba ka banzembo tango aza kuyemba ezo matisa moral na ye ndaki kubunda tokosoma mandoki c'est vrai mais devant être affamé ekosala nini tokosala nyoso tokosala encore que réfugiés congolais déplacés de guerre congolais n'importe ceux qui ba 4e convention de Genève et fonctionne en caté pour na ba congolais un défaut grave Congo est comme lokola moi sango moi ya botama ya mkoza na ndokité tous contre un babo ma congolais les génocides congolais on les prend pas en compte babo ma congolais mutaki paraté mais ceux qui ba to akufi na salut et deux ba président na biso ba ki kolela na France toko sepe na kufa ba tuté mais pas les 2 poids 2 mesures quand même to initier yango ba pesa collecte wana na fungoli de compte à banque puisque makambo le kaki na numéro à compte ezali na pesa ki na ko ba kolekisa yango ba pesa yango batia bon ba signataire à compte nga été
papa Jean Goubal azo signé, papa Christophe Fondation Kisolokele, Koko Moko Baptiste Meru Lumumba, maman Hélène, la zone de papa Adolphe Siala, na kosenga même kata yo. Na koko. Oza la signataire na compte wana po bandeko na Congo, tout ça qui collecte moko na Sénégal pour na makama Covid, ba Sénégalais 25 millions d'habitants seulement à travers le monde. Mais ba bimisa ki 1,9 milliard d'euros pour la koyede mboka na bango biso ba Congolais biso ba étranger to bandaki chaque samedi ba ko tika mino bidon mafuta moko na sac ya loso 25 kg. So boza ma famille ba tobele. Donc to viva ki en tout ça là on peut na Congo mais là ko ba Congolais ba za mabete et là ko zo bangisa ba Congolais za ne mentalité na biso. Alors pour la kolongola mo somo wana to tire bango ta ba verrou ceux qui vraiment ko za signataire na compte ni ko za malamu ba lingi ko bimisa mbongo batu wana nde ba koyokana ba bimisa mbongo po ekende wapi na komela ki ministère de la défense tisi ko ba recevoir ngate na komeli présidence de la République pour ba ministère tutelle wana. Nous ne sommes pas des politiciens mon frère. Tolinga que tous à l'esika moko pour une fois, une seule fois, to la kisata qui de quoi nous sommes capables. Teko kozala lokola une éternité te pour la biso qui to yokana kaka te non, un activiste n'est pas un opposant politique. Ceux qui n'a moni mabe na lobby, mais ceux qui ben na terre ko sala que na pesa mo initiative à malamu. Il faut que les gens ba fungwa maboko. Très bien. Deuxième activité, papa. Allez-y. Tu peux la conférence. Parce que ce qui tue l'homme, c'est ce que l'homme ignore. Au moins, on a commis beaucoup sur la trinité coloniale. Comment l'église a fonctionné avec la multinationale, n'a pas pouvoir colonial à l'époque. Pour bâtir abisso dans quatre souffrance. Code noir. Bilo quand on a on a baitando ikeboité. Tout ça, on a conférence. Et ça, on a activiste africain. Ebele okaba semike ba Alpha Blondy ba loba trop ba ngonde bazaka batoboso bazaka courage ya kolakisa Paul Kagame lokola génocidaire par rapport na biloko zoleka na Congo ba lobela mingi mais bango ba yeba na kate to pesa bango occasion ba ya ba teni ba conférence otomona kana ba écran ba ya ba loba bandimi ebele Alpha Blondy abi akozalao semi ki ba lobi akozalao ndeti na kepa ya l'état pour ba faciliter bango le fisc ba visa ba edengai to memba baton tout ça la plaidoyer na pesa ki makanisi ke marche to ko sala en tout cas ba conférence to ko sala ngo na Goma na Bukavu na Kisangani na SSK makamane zo sala to tourner na baton ba lobi la population ba réalité ya colonisation pe ya ba impérialiste ba souffrir bisobo mais la simanango to organiser marche na marche wana na lobby ba pays nyonso ya Afrique ezalia na ba drapeau na bango na bandiko bango ba koya libanda to tambola biso nyonso ntango babundela ki bitumba ba semblant indépendance ba mde ba pesa biso bazalaka place moko ba Grand Calais na mona manu di bango lobela ngo plusieurs fois ba africain bazaki uni ba Kwame Nkrumah bazaki sika moko ba Patrice Emery Lumumba encore une fois ba Fadel Barro banani ba ya to marché na bango na Congo awa. Très bien. Nakozala soki nzambe abateli biso yeso azongi te na makasi na nzoto ozana maire d'association d'abord na reprendre part na signature ça c'est un engagement officiel et puis pour na makambo marche soki oza na besoin que na participer naza concerné na Congolais nyonso ya mabena ya malamu mpuse na mulai vraiment na ebisio ke likambo wana tutingai likambo ba soda motema na ngai la raté na yebi likambo naza koloba merci pour la révélation bozongi malamu na mboka na yo eza mboka na yo sika oyo okundaki motolo ozongi epa na yo nzambe asunga chef de l'état yoka makambo biso tolobiawa biro nyonso bazolanda biso bapeso makoki ya kokutana bosala likanisho ozalaki nango bandeko bazali banda bazonga na mboka na bango bayoke sengo epa na bango bakoyoka balobi liberté ezali loba makambo no ndenge olobi kofinga ndete mais zonga na mboka bango bazonga c'est le soir qui détermine les origines si on est fils bazonga na mboka na bango. Est-ce que pression on a ce numéro là, le numéro de compte pour le mettre, ce que vous allez afficher pour que les gens voient quand même ces numéros. Ça a été un plaisir de partager ce plateau avec monsieur Jean-François Mombia à Toukou. J'ai fait cette émission avec beaucoup de peine. Hein. À un certain moment, j'avais envie de pleurer et tout ça, mais voilà. Allez, on va revenir sur ce numéro. Ce numéro en je sais pas. Mais d'abord, en attendant, regardez la place na est, place par moi qui m'a malunda là, na koma qui place wana, place en J'étais en train d'expliquer place en Moutou Kezala des place one.
place on est babenga yango couloir de la mort place babomaki Mamadou Ndala population alelaki boyokaki ndenge na kenaki ko interroger bato ya Zamba bato ba mboka wana baza ko expliquer passe na bango mokolo Mamadou Ndala kufaki ezaka place wana moto azo expliquer biso c'est un Congolais avant na Beni Congolais bazaka na Beni ye moto abande ko expliquer biso bomoni tango na komaki awo garçon nda bande ko expliquer nga mokolo yango Mamadou Ndala kufaka abetela ka biso lisolo yango boyokaki yango na laksaki bino na solo tolingi mboko oyo tozokende kuna pona okanga ba photo te tolingi mboko oyo nyonso wana toza koloba yango pote bato bayoka bato bayeba bana na biso pe balinga mboka wana place yango wana kimia na mabota na bino. Vous allez suivre le journal parce qu'il est 16h juste. Ndeko akei mais akozana na biso nako benga ye lisusu pona ko sensibiliser marche nako benga ye pona makambo tali ba conférence. Nous allons mettre des stratégies. Je vais participer aussi pona ko pesa maboko simbisi na kati ya likambo. Pona numéro ya compte to pesa numéro na ba page Facebook na biso to pesa ngona YouTube même atozalité ezala lobby pe na kozongela yango pona ko talisa batu ba pesa maboko. Merci mingi na nengo zaki na biso. Omonique Bosolo eza Bosolo. Merci beaucoup. Bosolo eza Bosolo. Allez, merci à Précieux Mouyoko. Le rendez-vous est pris tout à l'heure avec Micheline Nzinga qui sera là pour le journal. D'ici là, portez-vous bien en compagnie à Bosolo Télévision, la seule chaîne. C'est Micheline qui présente. Ok, allez Micheline, je te laisse la place. Moi, je vous retrouve demain à la même heure pour le même plaisir. Bye bye.